avant de répondre, il faut mettre un salon, on a bêti. Mais carrément, maman. Ils en Afrique, ils en Europe, vraiment. Donc, vraiment. Dans les cas, ils allaient vraiment. Donc, qui n'est pas derrière comme une poto, au boudé, j'ai ça. Yo, on y batumusu bata mababe na vie. Donc, ce qu'on associé ou associé na maramuna ou li kamne go simba. Donc, au boudé n'aura j'ai ça kabo et pas maraboy. Oh, maman. Na boudé pas manenge ni ekare ya moulayi. Nga naza certifié qui ne pas de rabeta didas arena. Na na palmarès. En plus nga na Europe yo en Afrique. Vraiment. Et alors dollar na franc congolais. Ekare ya moulayi. Rapport exact. Ozomona. Rapport exact. Tota makamuna mesa ya. Mukili mundela boma distance. Aro benga j'ai cette mission libabe accident. Tenabi maman. Omoni batu musu na vie. Ko associer na affaire na ote. Affaire esimba te. Eza na bamsu ba bongo. Donc so kotie ka na kati likamno e ba likambo ane lali. Mec, ne toyebi te. Voilà, messieurs, dames, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue dans votre émission. Nous sommes là aujourd'hui avec Kin Pader. Le but, Zobetalelo, Masolo, Nyoso, Tangi Cultura, Pays Vie, pourquoi pas. Une émission qui est présentée par Nanou Diamant Noir, autrement dit la patronne, veut dire maman na bango quoi. Derrière la caméra, je salue la présence de Dembowemo. Le but moi si à Mandefu, Azalaramo qu'on à Paris, Dembowemo Mbotenayo et Siko Zwami, Kin pas de Mbotenayo. Ouais, Mbote mananou. Boni yonan. Ouais, tranquille, on à Paris quoi. Normalement là qui moi la pote bimi hein. Mais déjà Kin pas de hasard moi na poto depuis Kin. Mais qui moi la poto siko yo et bimi. Ah et bimi. OK, merci. Bonne non santé bien. Ouais, santé super posé vraiment. Bon, bando ya qui fait poto to zui nan to ko kutana te, ya osola te. Je pense qu'il so na biso liboso bando ya ki poto yango yo. Ba otala yo na chaîne na biso ya HDN TV. Babi HDN TV ya onde makambu. Mais ça n'a pas s'abonner belé na chaîne yo bébé na bino sika HTN mais ça n'a pas s'abonner belé na pesi mbote na collaborateur Duf Noir et le but Duf Noir afande le but Kin Pader poto yango tout d'abord mon nom poto ndeni ouais poto pepele tranquille tranquille talara biso to na RDC Congo surtout il y a déjà mis Kilibo et ça la boulot donc ils ont plaisir pour nabiso donc oye poto teke po mususu oya tambola te oye pena juste pour na musala donc ça livrer pour na poto ya loyenge te na tourisme te na osa musala yango ça li plaisir avant que na ba question milai vu que mbala liboso na yambo moi 5 minutes quand il y a briefing vite fait et ça la bien na bato batalaka Nanou Diamant Noir va oba sepela nanga moi 5 minutes vite fait tokoroye ba vraiment avant qu'il tira pays vie au utawapi penine sala ke yo comme vraiment musicien lelo ouais Kid Pader mapata gelo sala na ba oba ebinga na banjilwa tu na bana kini na bana changu tu Kid Pader mapata yeyo Kin Pader fut un choriste donc dans une église et puis na quitté une église na ye na orchestre na biso ya secteur ba Berkay Musica ba Rivangela donc ti na ye venanga phénomène la die sobe que je sali à passant ah mon vieux donc femme un homme la bien femme un homme wana ve akati ye pena muta tutanga master ya de Londres José de Londres wana ve mutazwanga na luboko atutanga na mona monstre d'amour izina makanisi mais c'est Google Félix Oazé quoi mon président ouais bah joyeux Noël na bongo ouais et après donc na longo wana ti na ye oya kiltira na ye oya kiltira pays vie donc bato ba soutenir ngai na kokota kiltira pays vie bato lokola famille ya Nyongi o na pensaka na bango ti lelo ba Rosie ya Nyongi ba Simplice ya Nyongi bango ba yebi donc ko banana nga na kiltira donc ba fils à papa wana ya njili ba yebi bango nde mutu basimbanga susu batapwa babimisa mo eloko ba démarra mituka Kin Pader yango na s'intégrer na kiltira c'est un peu ça wow
qui ne pas dire babi tozo kende na yo malé na kati émission lingi comme goût bozala wana vraiment ba oh non ba s'abonner te bo s'abonner ba oh mbala liboso botala biso vraiment bo hésiter te bo s'abonner bo partager ba commentaire na bino eza toujours le bienvenu comme ça et que ça la keto améliorer moi mukie musala qui ne pas dire vu que tu as vraiment nazio à pied élevé donc kende vraiment musika te na yebi ke mbala sima okoya penza na kati ya plateau na biso tokopesa ba honneur nyonso oyo topesaka bato na plateau oyo nazwi vraiment à pied levé sango ya Didas Arena elekaki na ndeni. Ah, vraiment, le Liboso, on a commis ici d'abord Nzambe. Moussala Otoyelaki, mission accomplie. Donc, tout ça, les Moussala, public est d'accord. Bissomoro, artiste et musicien, tout ça d'accord. Spectacle est d'accord. Donc, invité na mission spécial, d'accord. Donc, non, c'est pas la makasi na réussite. Invité spécial, Fali? Ouais, Aigle, numéro 1. Numéro 1 de la musique africaine. Mobutu, joyeux anniversaire encore. Voilà, et puis en plus, joyeux Noël, Aigle. Donc, maman nana ketchup, ma fan nana bana nyonso. Joyeux Noël na bino quoi. Donc, qui n'est pas derrière, yo vraiment, elengi ezalaki jour wana na Didas Arena. Vraiment, en tout cas, ezalaki du boom et du tonnerre. Vraiment, donc elengi. Ozoyemba ne lengi, ozobina ne lengi, ozobwaka batu ne lengi. Vraiment, en tout cas, spectacle wana pour 2 heures du temps, na biso mokile sepela makasi. Namoko, c'est la première fois na beta na basale, mais c'est la première fois na beta sala munene le roi Didas Arena na telemi pena boye. Namona senti retour epesi, erna pesi makambu. Senti pena que public ningisi mutu public epe pa maboko. Abia Moussala monstre vraiment yokani. En tout cas, tout d'abord, félicitations, le monstre d'amour, Félix Oisé, quoi, félicitations. Le plus important, c'est Alicia date Betande. Donc, yo taki date au Betty. Le plus important, il y a un combo, etikali na carnet, parmi bateaux à Betana Bassal, il y a un combo pe Oisé, quoi. Beaucoup de bongo etikali. Qui ne pas dire tout ça, qui est malé, na kate émission na biso. Bon, non, basango, ya G-Sac. Oyoka ki biloko asala ki na mer mbilia. Biloni. Biloko je saka auto sala mikolo o bana kini ba sepeli na maman na biso mbilia belle ebi ke na linga mère wana fort maman mbilia maman mbilia belle maman biso biloko nini ngana ko biloko ya mère biloko ko lia to ni je saka ndenge yebi lia zala nani les artistes musiciens voilà siko biloko lia sundeni. C'est pour biloko yo lobi biloko asali. Bon, biloko na yebi biloko. Artiste musicien sera sali eloko asika babenga ngo. Mais loko asika ezate? Yo ke loko asika. Yo ki angote. Mbadi. O bude je sat bo. Ngana ko bude te. Ngana mona pota 2024. Mutabeta Didas Arena. Yo so maka bonde ni. Mais non, yo so mamuneni. C'est ça peut-être. Mais on certifié qui ne pas de certifié na kata Paris abeta Didas Arena. Fama. Signature ezali mundela yebinga. Eso koti bo beti artiste Félix Oisé quoi. Le 14 décembre au monde pena qui ne pas de razawana. Je sais qu'il y a qu'on répondre yo Par rapport à quoi? Parce qu'on boudé. Mais hier avant qu'on répondre nga faut beta non salo nga na beti. Mais car ezate maman. Yo en Afrique nga na en Europe vraiment. To so la makambo ba misia bazalaka wa vraiment. Kale car ndenge ezali vraiment. Donc qui pas derrière comme na poto au boudé, je sais. Donc au boudé no ka je sais ka boy pamba boy. Maman. Na boudé pamba ndenge ni car ya mulai. Nga na za certifié qui ne pas de rabeta Didas Arena. Na palmarès. En plus nga na en Europe yo en Afrique vraiment. Et alors dollar na franc congolais rapport ezate ozomona rapport ezate totamaka muna mesa ya mukili mundela boma distance benga je sais que mission libabe accident ni tenabi mama omoni bato musu na vie ko associer na affaire na ote affaire esimba te ezana ba musu ba bongo donc so kotie kana kata likamno eba likambwana elali mec to yebite. En tout cas, d'un bon moment, ça m'a dit merci Nassima ya Bilili. Toujours continuer, tu comptes vraiment na wana mingité, toujours na wana Nassima. Et là, il va moi moquer. Est-ce que tu as dit une nouvelle à Mikolo, yebi que tu vas perdre ces gains mignons?
Ah, na longo na lunette vraiment. D'abord mes condoléances na famille tout ya grand frère propre, Ségué Mignon Maniata, à paix à son âme. Vraiment, ba douleur eza ebele na motema, vraiment courage bana wenge na famille wenge mobimba, courage na papa chéri, courage na bandeko nyonso ya famille wenge, vraiment toza na bino na motema quoi. Donc o ezui biso eza ezui famille artistique nyonso ya RDC Congo na Afrique mobimba. Donc to perdre élément ya munene lokwa Ségué Mignon Maniata, les chiefs. Nana kana histoire ne moko série to répéter na ngingiri na mavivana aya wana na dei mo boy pa ba vie na ngai Gigi Makumbi Maniata ya wana moninga doyen bosisi rep ngana eno matanga awa nazaki na mo accompagnateur na nga mo mupanzi oyebi ke chief apesa accompagnateur na nga wana lara ebise pena ke sir lar na yo soki pas de ralobi ko pesa yango te. Donc histoire wana etikalanga na bia ndeko moko ya mutema malamu, donc collègue moko ya mutema boboto nzambe yamba molimo ya Ségué Mignon Maniata na kimia nde baoloba ke Ségué balieye Ségué bapesa ki cadeau empoisonné yo kokoloba neti ni pesa mama niwe ezalaka maboko ya nzambe pe place okenda toyebaka te. Donc tribunal aliwa pe ezalaka te. Donc wana eza makambo ya nzambe. Vraiment topesi kaka ba courage na famille. Donc topesi ba courage na famille wenge, topesi ba courage na papa chéri na Yangiama de la Forêt, topesi ba courage vraiment na ba artiste nyonso. Donc tozala de cœur na liwa ya Ségué Mignon Maniata tokunda na kimia po jugement zaka ya nzambe. Mais qui ne pas dire batu baoloba na mona ki ba nungu que yo il paraît-il ozonga te que ndengo za bongo boyokana ki de yo tika na poto. Mais c'est ça question oh to yoki comme to zuyo pe malgré ça a pied levé to zuyo na nzela a pied levé mais ya ngona sikoto tout ni poto mutu na yo mokoti musique yo paraît-il yo de to signa ki de ndengo za bongo zo tika la. Mais ne bandele émission mana nous na epsioni nazo sepela pona epoto ya musala voilà. Mais soki siko musala esili tozonga kati tozongi po tokorekoya tokoyaka lisusu ngaku na lobe ngaku na epsi masa na nga moko nakutana ene Michuri nakutana na la rouge na Château Rouge epsi Michuri obike nga kanisa ekutu Château Rouge yango edinda na mai ngaku na kenze ke Tour Eiffel ba melango na ngando nzoke zaka nango kaka ta degré. Donc non za bongo penda signature ezalo ozonga mais naza artiste musicien musana na nga yango donc fona zonga na korekoya po tokoya lisusu tokobeta ba u arena tokoya susu makambo ezali monstre d'amour aza na bino monstre d'amour aza na bino keba longwa na nzela si tolongoli bino de na nzela. Donc si bolongwe na nzela donc nzela eza ouvert pepele donc tobeta kini donc yo ndongo za bena ozu moi cité que si tu que mission mingi bokoma so avant oya otali o checker déjà ozu de la place mo de colère okima oza nesika mo déjà robata bana malilio donc yo positionner ezwami te yango zo lingo zonga ou bien oyo zo beta bisoka ezaka babenga ngo manteka comme ça oya na sa muté webi que yo zo tika na. Mais yo écoute ngawa na base biso déjà toza ba famille Mputouville donc biso déjà donc na ba mikile to na ba palais ozo comprendre bana bazali ozo comprendre donc qui pas de razan jilwa ya makila en plus maître ya spiritualité en plus koko 12e dan donc na biso bana njil bazar ko sepela chango eza ko sepela kineza ko sepela. Donc baby ke oyo solane au 12e dan donc yo mo ye talaka oyo kutanga dia na mikili ya palais déjà aux on peut ça joyeux Noël na grand frère propre na nga Achille Sala motema maman Joyce mama na bana biso na bosanité Tanaïs Owan donc na yaya quoi Ashton qui ne pas dire ça fait combien de temps oyo za na kati ya mouvement je sais que oza mutakala na cultural pays vie mais parce que nayebi que ba série mon atala émission moko ça faisait je crois 10 ou 15 ans aux alardia na mouvement ça fait combien des années oyo za na
Nga plus de 15 ans. Plus de 15 ans. Na boti bana bakoli na Kiltira. Mais naza le seul musicien. O afinga président nga Félix Oise kwati. Ebele wana moni bango bafinga na bango. Donc baza ba élément moko boye, ba élément à craindre. Vous comprenez, naza le seul musicien parmi ba petit avait oyo ba trahira VT. Vous comprenez, mère na nous to kende pena na IVPP to ke pena na miroir. Yo yebi masolo abino boyebi masolo kutu oya musungo nga na yebiti. Je comprends, naza le seul musicien oyo a décevant mukwa bongoti, oyo a trahira VT. À part kobeta na arena Adidas Arena, souvenir nini ya malamu oyo tokokolo bake oyo grâce ya Cultura PIV. Non, souvenir na nga ya malamu ezake oyebi Kinpader pour na Félix Oise quoi. D'abord souvenir na nga ya malamu oyebi na Kinpader en plus monstre d'amour à Betinga Adidas Arena meminga meki. Donc à part wana on a tout le que à part wana po wana ezaka lobby il y a 2 semaines 3 semaines à part wana siko souvenir ni malamu o ya to mono te bike o penza ye loko boye mais souvenir yango yo kaka yango yo Adidas Arena na poto ya lelo babi to lobela ki lelo nze momo kuna wakana kini ki lelo soin ki lelo propre kilelo ozo comprendre poso na bina kini na webso oh mena kini de ana peya mabele ozo comprendre mabele za déjà siko na ninga poto na webso o kilelo soin kilelo propre kini pas de donc poto siko yo biso to yebi ke ba mouvement belé comme makamba kisi to yo karango to mona na ndeka to monela kawana siko bino na Cultura PIV nini ezala rapenda ke non avant na kota bien avant bien peut porter à cœur fona sala ndete lorubu sacrifice nini otokoyeba obino bozaka soki nde bolongwe nde komi vie wana fo mutu vie wana nde tomona junior afula wendo na pesi yombote asala nze momoko boye ezala nini zaka na bosene kutango batia sozi ya waze kwa na nze bango mpe babokaka nga mpe na kati ya junior afula wendo na pesi afinga yi waze kwa afinga sozi parce que sozi par rapport donc on a tout bino bozaka soko longwe nde waze fa komi mabe ko na minute o nengo za kuna na kati soto koko yeba déjà mo ba secret mike po ba olongwa to ndimaka bino te po olongwe déjà siko loko oza na kati siko ba mo ba secret ya mike kuna za ndeni secret za ka musala mananu ngana kota Cultura na kuta be clip sonore mososo livre d'or asa chef d'orchestre na biso lelo na kuta be $. Nakuta ba Moïse Chini mufinu kwa Congo taba animateur nakuta nakuta nani ya Musaba pa Santiago taba tunakuta ba vena ngai grand frère propre non chaque dictionnaire paix à son âme donc grand frère na ngana lela roti lelo taba tunga nakuta sko kini pas der na ya wana na primis edu izidina lela sika via leli yo ka petit na ngaki ni pas der Africa Europa tulandanga mostre tulegele peniwa talaka tout l'animateur wa posa test ba web so boka no eloko akini pade en plus so boka ngo bien via abaxelo $200 on a tout ni question te vena ngate ombala kuto kalaka na la motoise na primis ave wa ba fait manote ya vena ngate ombala merci beaucoup kin pade ato si quand même bientôt kotalaka to apena makambo bela osala yo pe lazio aki lever na yebi to de kana studio bon ça va que soit bien to sala penza émission mbimba Bois et Braise restaurant na biso Bois et Braise ezana 13 rue de Paris 77 420 Champs-sur-Marne dans ce pelo lingo lia repa na bino ya ba congolais repa africain o lingo lia bien o ntabaye o pondu o fumbwa o malangwa batumba e nyonso yo lingo lia vraiment na Champs-sur-Marne, les Abongo, Bois et Braise, 13 rue de Paris, 77 420 Champs-sur-Marne, les a ouvert du lundi au jeudi de 11h à 14h30 et de 18h à 22h. Non, 23h. Sinon, vendredi au dimanche de 11h à 23h sans interruption. En tout cas, Boya Ebele, Boya Côte Sambong et Paya Bande Konabiso Congolais et Kosala bien. Numéro de téléphone est à plus 33 6 61 48 78 41 06 61 48 78 41.
Kin pas de comment chuter na biso na émission. Je sais pas ma programme nous nini bien lokasika soki ezali bien monstre d'amour abombeli biso nini oyo oroko passer message si possible. Ouais, ba bomba rambonda te na se amesa. Botuna te sika bakena mbonda soki beti boyoka. Donc na pesi vraiment ba mbote belé na bateau bayambinga na Paris. Talaka na ebisio bayaka na bango ba voyage mais mère na ebité sozo sentir wa bayaka na bango ba poto mais ba poto keseni. Donc na pesi mbote na directeur Platini Lupini Milbi, mon directeur, Nganga de Moloka, moi na Bordeaux ya solo, nga ipoto ezana makambu, grand frère propre, makila moko, tata moko, maman moko, Achille Sala, motema ya mama Joyce, mama, donc ba joyeux Noël na bino, ba joyeux Noël na oncle Feli Makaya, ba joyeux Noël na ngana Rachidou Diambomba, Radek, ba joyeux Noël na ngai na Gérard Basile Wamba bazanga mbongo bako lela balela na bango. Donc ba joyeux Noël na ngai na Simplice Dianyongi na voulait pas dit ba joyeux Noël na ngai na bosanité Serge Makindu Max Service Monde Arabe ya Serge Venayo petit na yo yeyo qui n'est pas derrière yo. Donc on est très bien bel et bien ici à Paris. Donc mère na no écoute nga pena na obima na parler na si ezatege ote fo non ba on a paysage à Simasia dembo on a ça mandef on a vraiment paysage ba on a que toi appeler na poto quoi donc contredire ate nga na bagisi ba mbote lisusu na pesi mbote na Hervé Aurore balobi majestique Hervé Aurore depuis le 0044 ba mbote qui pas derrière yo au Penza Paris. Donc Diazan à Londres, Hervé, majestique Hervé. Mbote na yo mbote na Chantal Matomina balobi 5 étoiles moi simbiji. Chantal Matomina mbote na yo Giscard Lukoki babi mbote na yo mbote ya mon bébé Miguel mbote na bino so ba o bolingaka Nanou Diamant Noir et dino image Panza Sangwa Congo tozo kutana na yo kala troté. Je sais pas ce que loko bak Césali photocopie vraiment na suka bien ba contact tout ce même ça c'est pour la Kim pas d'air non contact na ngai so animation ouais ça pamta madembo za wana mwasa mandefu akanga poto za wana donc so on lui ozwa Kim pas d'air bengaka mana nu benga madembo ozwa ngai quoi talaka biso to ba professionnel ko bandara plus 33 boye wana makambo ya ba fourmi quoi Blanquette la chèvre de monsieur Seguin. Est-ce que l'herbe te manque? Na voix na parler nata bo TikTok e indi na la chèvre de monsieur Seguin ngabio moni ba evre biso to boka ba créer legi banzembo. Et donc ngai roba Blanquette la chèvre de monsieur Seguin na bana mindele ba ebiango. Ah c'est toi tonton pas d'elle c'est tonton. Ah na bia musale ba bomba musala te mananu. Vraiment na bosani lisusu te ba masa na ngai Président Joachim Mokonza Sendo na bosani yote Président Joachim Massa nanga Blanchard coup direct na Allemagne Blanchard Fula coup direct Massa nanga yo yebi poto yango talaka makolo nyati poto mais yo mo tala bayaka be mission bazo be mission ko bata mana sima malili te yaka nde mission ko bata mateko malili fo dudu mezali me keba ko ezanjili oya njili bomoko donc ne tombera jamais donc na pesi bana mai tu ya mabele bambote na bino ça cool Edgar na bosanité Niclette Samba Mutetela Delix donc tozali tolandama na nuti na studio pour la continuité quoi na lingi bino tout ba joyeux Noël ba bonne année. Merci, bonne année à tout le monde. Quant à moi, Nanou Diamant Noir, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Ciao. Loyo misweza se mogo Nanou Diamant la patrona bidenda enagaje Nanou Diamant Noiri utonde banjotwe ozangitogwe oseka lego la sanza kumalala mama na bana umela Diamant Noiri umela nadala kondima na yo ya chukelo mboto bokulaka bienvenue makanga yoke lokoyo gaita sanduku okobini sangama maze ya lela yo